Euh, donc, faire à ça peine à banias, faire à ça la marque n'a pas yembelaka. On a ça fait été. On s'en prendre. Donc, on a Francis email. On s'en prendre. On a bali nanga peut-être on a habité parce que batu bébélé balo bala bango ningwana mais on a ça na bali nanga. Faire pas à faire à ça bali na parce que ceux qui kenga na oyemba au kansaka keno email muta oyemba. Ceux OK pas faire au kansaka faire quand muta oyemba. Moi trop ferré. Wana ezaki email okona ko betelo kwa avocat musuna yemba boy mama téléphone ezo sonne helani mbia vanga téléphone ezo vibre alombra alraga nuna botingwa mababa ngosotala ozoloba rien sokotiki ngai nakokufa pamba nakonyoka manga onyokoli bolingo na ngai sivika songo na kokufa na toleki na deuxième étape bobi deuxième étape masolo ya matanga openda batutu bazozila papa kufaki kande ezala memo bacritique toyoki mpe na balabala bato balobi lobi ndesika matanga papa cercueil wana fallait pas et puis discours à monstre kande ezalaka bato balie te bameli te après kaka kozwa bembe kokende yango monstre abi bato bapanzana sadi bato balai na butu bameli ni koka ni karaté à sponsor et puis n'attend sous même acte donc moi bah tu vas murmurer moi trop n'abino mon peu bah musicien il y a quelques musiciens au peu bah murmurer qui presse attends-moi bien attends-moi ni toyoki ça va pas dire ça on va na place motel na bango pe donc bino mon peu na kati nzoka bo murmurer la bino. Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Quand on est Sabino Gel Show, naza partout. Allez, l'autre, la répétition, il y a Monstre d'amour, il y a Félix Oisier, quoi. C'est-à-dire que tu as un musicien après matanga, quand des alarabes, parce que tu as déjà Monstre, moi, 2-3 fois à la maison, et puis tu as une émission sous vendredi, hier, mon papa. Alors, ça, l'émission, puis, à remercier Banana, et quand on est assuré, Gel Show, il faut na loba. Et puis, tu as une répétition après matin à cause de banana. Ça dit, tu as moi comment candé valara. Tu as dit que ça dit, tu belé pe amsou boye baraye. Tu peux boye bar comme on a été. Amsou boye avec Suzuki, amsou boye avec Suzuki. Là, tu découvres la vérité. Moi, et belé. À cause se présenter. Et puis, candé valara. Question, j'ai biso ba réponse j'ai bango babi Congo Promo TV. Chez Gel Show. Bilingue bozalara apparemment c'est pas bien qu'on a un brassard ya beauté na propriété bon a devoir à domicile c'est la souka donc on a habité quoi. Bonjour Joël Chou. Boni Ça va par la grâce de Dieu, ça va. te belende si wota lo bam soupe ba ebioté ko bandela ta ko si représenter que ngai penatel. Ah merci. Ba ebi Karsini Luzubu teyo Karsini Luzubu. Karsini Luzubu chanteur na Katsa Cultura PV. C'est ça. Karsini na habité ba soupa lo ba oza Leka Suzuki, bam susu to habité moi vérité on rappelle Leka Suzuki. Oh, c'est mon grand frère. Propre Oui, to kolinda kumoko lui c'est Olivier Luzubu. Moi c'est Karsini Luzubu. C'est mon grand frère to kolinda kumoko to botami muchopo moko maman papa moko nde ya nyo sokola na leki donc c'est mon grand frère donc il y a makila ndaku moko c'est ça. Même ta personne au goût ya musique. La musique est innée, c'est dans le son. Moni biso na famille a réservé à makila. Tout les pauvres papa Doudou Ngafoura ça la théâtre à Koufa, il y a des artistes et comédiens. Tous appelés na ba sœur mususu ba yembaka ba chanson religieuse sœur Kati Luzubu na pesi mbote. Ba sœur mususu ko balabala bon ba exercer en côté mais quand même eza ya makila makambo makila vraiment c'est ça. Famille Luzubu makila ya musique, il y a art. OK mais yo oyano malamo pas monstre d'amour na habité au bande musique a wa malamo ko ou bande place mususu. Non. Quand les alars na daro tang na collège Saint-Georges bana kitambo na pesi bango mbote. Na bana musique dès le bas âge dès na zaka muke na zoko la musique avant la culture bon pour na que vraiment moulaité orchestre open et pesa une expérience o zaka Kinshasa et barabiso Congo monde nanti barabiso kibinda nkoi par là na pesi ya machine papi kakol mbote na kibinda toujours na kibinda na ba Doudou président Doudou kibinda Bijou Moulolo c'est le fumu balandu tout consort, tous alors attendre toujours à succès, toujours bête en place comment les millionnaires et comment
chez Temba, ils allaient les millionnaires à l'époque. Paix à son âme, Kungulu Saddam Hussein, mon Mobutu, Ndada Robet Sabisoana, donc tu beta bandule, on a place, tu auras succès na ville, tu banana succès na bandal, na le Kundal, pas bachicho lembe, na bandal, na pessi nombote. Donc place na rose mon expérience, place où ils avaient que tu remouli un bon à musique, ils avaient qui bindankoy. Et après ça, la ligne, c'est là, moi, je karaté, moi, 2-3 fois, après, Zamba Osunga, on a culture pays. Mais la monstre d'amour, tu te sens comment, aux à l'aise? Très à l'aise, on est mieux chez soi, hein, comme on dit. Donc, parce que si on me connaît aujourd'hui, c'est notre chabanzembo vocal, ils ont la culture pays. Donc, ils ont la botami de Naza, moi, il y a S grave monstre d'amour ka benganzembo. Donc, moi, on a vraiment. Na botami pas me souster. Carrière professionnelle, on a banni, on a la culture pays, c'est ça. Kende bato ba ke monstre moi makamba ça dit AP solongwe bazonga rati. Na éviter bo vivale ndeli trop kitemo de Jova makasi kala. Oui, ceux qui a dureté envers bisoyo bi ba musicien, comment est-ce que ba musicien bazali ngala déplora comment comportement wana. Pour ni ko za karaté, toujours un exemple professeur Gilles Kibens. Ninga BCBG est-ce que azangi banze mon poche, azan ngo belé. Tout le chef Sege Minyoman Yata, kakol papier machine. Est-ce que bazangi banze mon poche, bazangi banze motin? Bako contacter pour parler, mais pourquoi bazo à la précéder? Et là aux autres biso artiste congolais c'est ça que aux autres mon a na oli bien té or que bon place aux on a soki lelo to lendunda soki to le musuni to le ga jamais na TV que lelo nanda kuna biso to legi musuni to leki na deuxième étape bobi deuxième étape masolo ya matanga openda batutu bazozila papa kufaki kandeza la mémoire ba critique to ki pe na balabala batu balobi lobi ndesika matanga papa cercueil wana fallait pas. Et puis discours à monstre quand des alaka batu baliete ba milité après kaka koza bemero kenango monstre bi batu ba panza na sadi batu balai na butu ba meli ni coca ni karaté sponsor et puis na temps sous même acte donc moi batu ba murmurer moi trop na bino mo pe ba musicien il y a quelques musiciens au pe ba murmurer qui presse attends-moi bien attends-moi ni toyoki ça ça ba pandisa ngoko fa na place motel na bango pe. En fait, pour répondre, au moni, papa le tumba le belo comme na Congo tous asu na respect à ba morte. O akufi azali papa ya président na biso, papa ya boss na biso donc le rôle nga zo benga monsieur Google papa, c'est que o akufi azakoko pour na ngai. Ba honneur nyoso ba lokumu ezala bokundi mutu ata cercueil za 6 millions de dollars ata nini. Bokeka kokunda mutu. Ataku tuseni et puis lelo bazolo baboye parce que matanga na nenga Congo na nenga Kinshasa matanga ekoma nango kermesse mutasombe la mbasi kana boutique kwa kazo ke feti nzoka sombe on pona matanga OK ze sika ya mawato yokolela papa bon bachaki papa likola mbetu te bachaki kara na cercueil et à part ça samedi sponsor na biso bachaki podium et puis nazo féliciter nazo remercier mingi vraiment binadama moto pamba papa chéri. Papa chéri a outa ko beta na extrême papa chéri orchestre c'est outil na extrême 4 heures baye babandi ko beta lisusu na matanga. Donc c'est pour faire voir que baye ko lela balo ba ke na verbe to lo bara pour no peksa muto azolela il faut ka olela na ye. Papa chéri olela na biso 20 na pesi mbote 20 na yaki mama chala mwana merci beaucoup héritier watana be boss live ayaki en tout cas tout le monde a pas mal d'artistes bayaki ba Jean Goubal. Donc ça dit matanga ba raté que botala balatisi bembe veste ndengeni cercueil en tout cas élégant de faké le samedi tolali dimanche enterrement bakundaki na Kinshasa tozwaki nzela biso ba mission na papa na famille tokendaki tina mboka na ba Congo central place bakundaki papa lundi ba après midi tozonaki alors biso toyaki na cadre na toyaki te que de toutes les façons ba doit bongo. Il fallait que ça bon Google au coupé la contribution dans moi si casé en haut au PC va ministère au PC na bato au balandi normalement il comme pas ça là moi na qui bato ba qui la réponse na bango et celle bango bien makasi partout place bazali Google n'habite après matanga besoin on dirait vitesse t matanga ba kunzi après deux jours hein besoin de répétition déjà ouais tozongeli musala parce que tozana musala au sala tozana makambo belé vraiment au sala Nzamba sala grâce to kundi papa na kimia et maintenant tout se rattraper parce que tout ça na misale belé au sala vraiment ndeka to le bana verbe botu na tesika ba kena mbunda tango ko beta bokoyoka tout ça na ba préparation makambo moi et belé vraiment donc c'est pour cela il fallait qui tozonga musala mbango na lombango vraiment donc c'est ça
Merci beaucoup. Vous avez un studio? Papa Wemba balika moko fait Papa Wemba paix à son âme. Bato bayaka matanga bakendaka. Pana biso mo bakolo matanga esila raté. Toza toujours kolela papa. Toujours kolela papa, toza na mapo, to ebite mukoni passionné aussi là. Pour mukolo to bota marato yebaka mukolo to kendaka to yebaka te pimboka o to kendaka. Nzambe na yebisa biso ngo te pasika ande yango wana donc. Toza toujours na mawa mais toujours préparer babilo mo toujours sala bientôt là. Bon, vous allez tenir informé, c'est ça. Informé. Bientôt là, vous allez tenir informé, mais elle est préparé. Au Tchenzen Mobimba, et ça single, album. Bon. Ngai Karsini le Zubu Boyoka na Adam Naïve na tsaki nzembo jeu de dames. Na I love you na Tchenzenbo technologie. Et là, toujours ça la 20 ans de carrière à Félix Oisé quoi. Tout ça là, c'est-à-dire ba fanatique ba sengi mais c'est Google. Moi remix ya banzembo oyoyo et simba wana do c'est-à-dire ba photo, ba kito et poula, ba identité, ba bilé ya mobola mala papa tabulei. Moi banzembo belé. Donc tout ça là une affaire ba 16 ou 17 chansons comme ça pour na public. Toi mon ce qu'on esprit à l'élo. Mais ba cœur bo retrouver car que cœur pena yango wana. Donc le Zubu azuma denze momoro lisu na kati wana on a ça la lead au papa yembagi menga na yemba lead on a ndenga ki lelo quoi. Donc à part ça after yangonde borozasiko album boaba be on a na signé titre na Mozindo Mokusa. Donc chef comment chef qui chef tena Karsini le Zubu et dérange à côté mutu moi kenda na ai maman bazong c'est chef. Bah, le coup, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je fais juste mon boulot. Je suis Karsini tel que je suis. Nada chanteur, danseur. Donc, ça dit, sur la matinée à podium. Je suis comme ça, moi. Je suis Karsini. Il y a cascadeur au Saranate. Karsini, merci pour notre temps au Pessibiso. On va dédicace Kandé Zalara. Non, remercier, merci beaucoup. Napesi, moi, c'est-à-dire, Manassé le Zubu en Europe, Azakuna, mon fils, mon gars, je t'aime beaucoup, ton papa t'aime beaucoup, bientôt, on se verra. Napesi Yagigive d'Ambote, Napesi Bruno qui t'aime Ambote, Christian qui t'aime, Napesi Joe Modango qui casse paye, merci vraiment, Nyo Sozo Sala pour la Mutunayo, Malolo Loris la Congolaise, na Luanda na Ekuna Namoni, Eric Nzinga, technologie, Motema Mama Tozi Bondonga, Napesi Pati Mamboulou Mbote, Nash Congolaise, Napesi Héritier Voix Mambote, président Kula Kabasele, Junior Ngouvulu Ig Moyo na Luanda, na Bosanité do na Monica, maman sociale, maman Monique na Luanda, Jansi Mouchikita na Bosanité, vraiment binonio sobabo soutenir nga Tony Kumbu Chakal, na do na Monica wana, en tout cas Angola Mobimba, Fanny Mundu qui m'finuka populaire na pesio mbote Gilles Massa na ngai na Angola, en tout cas ba onyo sobalinga ngai, pour n'abord toujours ça la Oyo, il y a 20 ans de carrière à Monstre d'amour. Contactez Ngai, ou Olinga Pena Yemba un album Boa Mabe, contactez-moi, plus 243 82 65 36 570, plus 243 82 65 36 570. Il y a Borozo Karsini le Zubu. Je suis là pour vous, faites-moi vos remarques, vos reproches, donc écrivez-moi et puis je suis là pour vous, je travaille juste pour vous et pour vous faire plaisir. Merci beaucoup à vous. Kandeza, Babito, passer la deuxième étape, Kandeza la cave, musicien, baza moi. Tous les deuxième étape, Babito, deuxième étape, les gens, musicien, ils vont comprendre les Azaran de quoi faire, Azaranani, et puis tu rejoins la coin à exprimer. Et puis là, je remercie directement Bobby. Junior Wendo, mauvais à 4, Bobby, mauvais à 4, ma casse, merci beaucoup. Moi, valise, on est salenga bien ma casse, ça dit moi, mais valise, on est salenga bien ma casse, Bobby, Mikolo, non, betaka comme des garçons. So, bon, morning, à Jérémy Scott, bon, morning, à Puma, bon, morning, à Bloc solo, ça dit c'est Junior Wendo, à Yelaki, gel chaud, candidat, ça dit, Ndenge Jotumba, à Chara. Ndenge honorable Zaraï Baba, ça benga na bureau, bi petit na leka ozwa et pas colos, candidat, Bobby, Mikolo, yo, Jackson Boliko. Président Batambongo Nyos, Anna Katakin, Bobby Jackson Boliko. Soza Posa Penaba Kabilombongo, il faut mon angala, mais chez Jackson Boliko. Mutambongo, ya solo, ya Mikolo, Bobby, aligné comme Bimisa, trop terbi, petit na Sarah, place Nazolia, ya Mikolo, Penaba, honorable Zakaba Baswe, il y a eu raté jamais Timo qui est Koufa, donc Jotumba, il y a eu Ebele Makasi.
Je salue mon chéri que j'aime beaucoup. Babi nazara moi si amutu nazara na femme liberté. Quand il qu'on obeta 7 nazara pena elo ka mutu. Ça dit bord ya mutu. Et puis quand la ming te gère chaud or là alliance de moi signe so donc mon chéri que j'aime beaucoup. Mobali wa kokanga nga pena kokai babi olela nini na lelo grave. Et moi benga nga mama bilela. Maman Bilela, donc mon chéri que j'aime beaucoup, je t'aime tellement, tu peux pas imaginer. Donc je t'aime beaucoup mon chéri. De gros bisous avec les autres, tous à Kakabana. Babi papa tous vendredi, tous sola na papa kakandenge ezalaka. Babi les autres tous maman et noye bati batboz et nani. Pour nga pena na mone na habité Jésus de Nias, deuxième Jésus. Pourquoi yemba Jésus de Nias? Taille, on dirait Jésus de Nias. Bako kende wana na habité donc moi fasare, on dirait Yemonika. Babi présent surtout l'ingaki mingi yemo présent Nika. Babi Jésus de Nias, pambote belle parce que zali metas aussi no yo to habité. Azana Nyango, chanteur à monstre d'amour, mais Anna Babilo Kabana Wenge Bwendeni, Naébité, bonjour. Bonjour. Boni. Boni Matanga, l'équipe bien. Très bien. Bon, on a remercié quand on a battu sur Baye Kota Labiso. Donc, on a remercié mes délais. Donc, Matanga, l'équipe bien. On a battu sur Baye Kota Labiso, ba master, ba camarade, après, battu sur dont on remercie. Ok, le pato le tolingi o lo baloba mingi le tolingi o yembe la biso ka po ba découvrir yo po faut pandi la biso no voix c'est la biso mo lo mo peut continuer na suka. Chéri palalalanga safu la yesanga yeye nazonga pepe libele ya mama ata ezoka bapote jamais mwana koki koboya omela yanga Francis de Mataï, Irène Sakou, Peli, Abambanga, Alligator. C'est le plaisir na mon caméraman Babi Jani le sera pour mobile mwindo. Et ça les secondes ba tout balandi na ngamo. Au moins te que aucun de faire makasi. Moza et pas monstre d'amour et kokanate. Donc faire à ça pena banias na faire à ça na marque na yembelaka. Ngana za faire été on s'en prend donc nga Francis email on s'en prend nga na bali na peut-être na habité parce que batu bebele baloba la banque ningwa na ma nga na sana bali na nga faire pas à faire na bali na parce que so ki nga na oyemba o kansaka ke no email muto oyemba so ok pas faire o kansaka faire quand muto oyemba moi trop ferré wana ezaki email okona ko betelo kwa avocat musuna yemba boy. Maman, téléphone est sonné, elle n'y a vanga, téléphone est vibré, à l'ombre, à l'raganuna bodingwa, ma baba, on sotala, au solo barien, sokoti kingai, nagoku fapamba, wa makonyoka ma, onyokoli bolingo nangai, sivika songo nakoku fanangai, onyokoli bolingo nangai, shail nakolela nangai. Nakolela nangai fasi mala nakolela la ozo comprendre que tout ndenge moko te moi ndenge moko zo kimano te no kimate ozo comprendre que non oza ba ligne penda email o ba ki email te email ou email na culture pays mais oui na Zambia ka vraiment dans muto kala Mendes ka baza ko fino ba just diena banani po bimeza ki moi passer. À l'époque ba finanga te parce que monstre d'amour ye moko ndazala ki wana banda donc azoy ngai tina eto imana ba ya wana bonga zaina beja nga zaina mbujima na zalaka awa moto travana vina nga de picho na lika pe ma pa ba de picho wana et pas moi ba tata mobichi pe na lika moi ba quelque temps et puis na kende mbujima bon mutaye ozong sanga sona bakina donc monstre d'amour. Bon, ezaki facilité parce que na kutak déjà ba combattant bazalaki on se comprend les qui ba combattre équipe à makasi. Taka équipe à kala on ezaka ba bon chanteur parce que mutobo ya zate on se comprend mais ba kutana kinango parce ba kutaki pena email pena nenga oya pena marque azo pasola pena donc ya lo ba kutu mingi zate na onga na biso pena verser la vérité donc blague na zo bisa donc ngana yamba la moko studio ngana akutu kwa ba chanter musuba yaki ovandi nano ma ba 3 ma ba talela yo nano te ngana yaki pena bala moko koyemba ozo comprendre yango ngaki omi te monstre alinganga donc nga mwana ya alinganga mingi parce que ayebike email côté boulot
asalaka na ye maseki te parce que nga côté boulot oyebika donc yo mo oyebikaka parce que mwaso nde aza na alobaka ke non erataka te donc botolanga na mwasi metikelanga vocal donc tozo comprendre donc mato na yo biso tolingi mpena bato bacomprendre yo ndenge oyembaka mais nayebi te bajeune ndeti bino boye eza mwa mpasi omoni na orchestre monstre mwa trop logique monstre mwa trop kokanga mais omona boye mwa wenge omona boye mwa checheta omona boye mwa chefali komona mpena jeune boye pembe na monstre d'amour eza mwa difficile parce que bamisie bakoma obanga etouffement bakoma oluka place bapistonne mba moko asala album e arrivelaka o te ke ovandi mpe ndeti kana longolanga omoni bato mosusu bacomprendaka nde te omoni kofanda nga mpona nga nde na oloba omoni kofanda pembela bamonstre eza po bien mpona vi na nga ozo comprendre biso toapresse te ozo comprendre omoni bato mosusu na koloba baapresse bomboki basuka na nzela ozo comprendre avant tout ya kosala likambo nyonso il faut okanisa na na mutu na okeno nga nde na osala boye na otaye chemin na nga boye nga na olongwa na osala likambo mo boye lokwa nga donc wana selonga donc nakumbela bamakambo na lowenge te oui nakumbela bamakambo na lowenge te donc na patient na kati orchestre ça fait déjà 9 ans donc déjà 10 ans kalaté donc 10 ans de fidélité donc et ça j'ai belé on s'en prend marqué que non na tika ko signer titre te moi titre exacté mais tellement précisément le bail que non na album auto saloza mabe na assure que titre nanga mo ezala na parce que na yembela venanga de Gaulle Mata moi à Londres na odinier on s'en prend voilà et ça la plaisir makasi ya na boss nanga Rafingindo ça dit Congo Promo TV toujours likolo to mene binoka na ebité so combien si mon boss Rafingindo babi mobile pembe mobile bien elengi wapi boss nanga Serge Piana babi Christian Mbui Congo Promo TV moma alende les dons mauvais à kati ça dit ngana zakana ba ve nango basola bien ba les vrai so sola mabe pembe nanga te ba fille basola bien bazakala ngai ba fille nanga ba camarade nanga iloka ba Nadège Kimana babi wana ma copine ya kati quoi babi j'ai le choix à rappeler na ba camarade trop te aboye na ba problème na zakaka na bandeko o ya ngai babi Jimmy Bosange bofi Bosange Yemoko champagne overdose lukoki moi ça mundele ya solo débité to chité vers la fin pour aux opérer la répétition okoyebisa ba téléspectateurs ni après matanga bozongi pe mbangu makasi bo pemité et puis to yesu matanga bato balobi lobi moi trotolier te to melite ebité na bino batakati donc yo oyoka kyango pendant waza mamba lokuta donc eza mama lokuta vraiment te eza mamba lokuta omoni pe biso pe ba pepe congolais mo pe lokoso lekito ozo comprendre lokoso lekito omoni so boye matanga eza isika mawa ozo comprendre eza isika ke oya ko mela ko langwa donc eza yango ko tuté do bato musuba yaka donc pona matanga pona kolia ko melo beto ndeni bon nga ebité pour exemple et a passé trop ozo comprendre so bakabola ya ta moko c'est style nango ozo comprendre eza isika mawa bato bayaki to partager mawa na monstre to yaki ko melate kolia te ozo comprendre to yaki nde poto le la koko na biso c'est ça on appelle ça bambote pas bivouanga les propriétaires na bosanité amigotie ni tabwanda ozo comprendre $, pamba yo mo yebikaka Armel Tudika bato nanga nyonso baza na Londres pour continuer à soutenir ngai na opesa numéro nanga 081 39 33 793 081 39 33 793 donc bato nyonso balingi ko soutenir ngai numéro nanga ngwana ouais. Beaucoup nebi qui ça plaisir na bato nyonso o balande émission oyo bato nyonso balingaka ye numéro na yango wana oza posa na ye benga vraiment bonsola comme d'habitude. Donc là je remercie tout le monde au balande émission on nebi qui ça plaisir na bato nyonso o balande émission o lelo gel show Bobby double brassard moi si oza na brassard ya propriété Bobby mikolo na otama na brassard ya propriété na beauté so za chroniqueuse faut les kanga pona ndimo donc so les kinga te na ebité ce qui naza nani ame Beyoncé ame Oprah ame Nicki Minaj na ebité to na nani do bilenge boye moi ça boye faut je kana Congo Promo TV Bobby libala o ya Rafingindo ya Congo Promo TV na gel show et aussi la lelo te donc nazana na kata Congo Promo TV et puis baton nyonso bo benga nga na oya nga ba site na binote nazana na Rafingindo ça dit to zana nous quoi
na boss nanga to sola moi trop donc na liaka la moi trop naza pressé te nazana na boss nanga na l'équipe bino nyonso sans exception na l'équipe bino nyonso nocha en général ça dit brassard et ça partout brassard à tatou na brassard normal donc, mon chéri que j'aime beaucoup par la minité tozane na kina kandi tarado ya betaka pampa ake ai kala minité tozane suna kina comme d'habitude tozane susu batu nyoso bolinga Congo Promo TV bo continuer toujours kolinga biso bo continuer toujours kolanda be mission gel show et sanga bien makasi numéro nanga mois 2 semaines ezaki mois fermé ndetika ba problème merci ko pena ezongi opérationnel mututu obenganga ozwanga ngamoko son bureau non solano comme d'habitude numéro ezongi kande ezara Jani Selobe babi na sima caméra Jani Selobe kanga mna bona mobala mwindu mobala lengio donc pour mon info zaranga Jani le sala vrai tozane calamité en novembre en Afrique du Sud ça dit ban Afrique du Sud bana Wimbeck bana South River bana Maitland bana Brooklyn bana tout ba fan tout ya champagne overdose bana nyoso ndaba central bana nyoso ba boss nyoso en Afrique du Sud ba dide chambre le petit Jésus ba chéri bo ba bibo c'est la pena Jani le célèbre mobali ya mwindu azoya na gel show ça dit to ya pena ko samu sala kuna ndetka to beta braza to ye de kesko kuna en novembre dans un en Afrique du Sud voilà et puis babi année prochaine amène dans la bino na poto pour 3 mois seulement ça dit nazoya poto wana pour 3 mois seulement là na visé 5 mois mais non c'est la 3 mois pour na bomba 2 mois là ça dit ngana banga ke lokote parce que biso to bimara to yara parce que na muto bimara te na robanga te na zakape complexité parce que ngai l'argent dort chez moi so mi kolon na zui moi baisse que na mo problème mo robo so na zongi na zone en forme ça dit na zo ya wana na pressé te na za la ngate ke fona laksa bino car fona laksa bino palais ngana bula rebele ngana bula vie na bula musika ça dit o ngana buleza o yozo bulete yo la sanga car yo la sanga na bule musika ça dit na bule pena ke moi ça di bala za na business moi ça di bala yebisa mobile ne photo sala boet photo ke ndeli boso non na ba futilité na bino wala te na poto pour 5 mois ça dit mai année prochaine na pour 5 mois parti mon les mon vieux trésor mbombo mon vieux Kenny West babi mbebo rose trésor mbombo muninga eve nga parti que moulele donc parti moulele bambote belé trésor mbombo de gros bisous mon vieux ya Kati et puis babi mikolo yo babi Yemoe azala nzambe junior mundele nzambe ya formation na bubako te seke na sali sumo donc junior mundele nzakomba ya forme à suivre quoi merci beaucoup.